Monsieur Jules Alingeti, Ozali, responsable ya IGF, Inspection Générale ya Finance. Tozo bengayo en direct ya Bosolo Télévision, précisément l'émission Bosolo Politique. Mbote na yo. Mbote de Israël. Alors, Mituneza moi Mike, tozuyo en direct alors que la population s'est posé la question le week-end par rapport à situation, il y a ex-gouverneur, il y a Congo Central, M. Atou Matouboana, sur base de ça, tu as moi éclairage. Alors, dès l'entrée de jeu, Motuna Liboso, M. Atou Matouboana, ex-gouverneur, il y a Congo Central, Azalaki déféré devant cour, il y a cassation après un rapport établi dans le service Nayo, il y a IGF. Tokoyi koyeba nini ozalaki ba service bien sûr pas à titre individuel boza ko reprocher na gestion ya Atou Matouboana et puis tokomi wapi na dossier wana na cour de cassation. Inspection générale des finances et ça qui contrôle la gestion il y a province il y a Congo central et écoute qui sur les délais plus de 10 millions de dollars pour Ikunga Maki et Iba Maki. Le salaki rapport wana tutindaki yango epai ya procureur général mpe ya cour ya cassation ye mpe asalaki mosala na ye abengisaki m Atou Matouboana na aya korépondre me lokola bino nyonso boyebi akimaki azalaki komona lisusu te yango wana procureur général mpe ya cour ya cassation asalaki mandat d'arrêt po baluka ye bamema ye na parquet général yango oyo toyebi évolution ya dossier ezali ndenge wana. Alors, pour l'ami Balé, finalement, après plusieurs tentatives, il y a Relukande Atou Matouboana, monanaki te. Finalement, première apparition, il y a Salami Lor, il y a discours, il y a chef de l'État devant deux chambres et à congrès. Mais quelques jours après, soit le samedi, pardon, Atou Matouboana Bakangi, une arrestation un peu musclée, avec teinté beaucoup d'humiliation pour certaines opinions, Monique Ezalaki très humiliant, mais Bavi est partagé sur cette question. Alors, on a épargné la question, mais néanmoins, Atou Matouboana Zalaki arrêté. Alors, plus tard, Atou Matouboana, le même jour, soit le même samedi, a commis relâché. Ndengeni nozwaki nouvelle, il y a enquête Oyo Salaki, Moto Babande Koluka Bamonaki était finalement arrêté et après, il a été relâché. Lecture Naözani sur cette question, Oezo le à niveau de la justice. Bon, lecture nangai de Israël, arrestation wana ndenge tomoneli yango na ba réseaux sociaux ezali mabe. Ezali kopesa image ya malamu te na ba agent de l'ordre oyo bazali chargé à exécuter ba décision en justice. Toza dans un état de droit, même si vous avez un mandat d'arrêt ou mandat d'amener, le rôle azali autorisé, il faut exécuter en gros selon les règles de l'art. Par image automonaki ezali malamuté. Mais nakanisi ke ezali te ke lokola akangamaki na lolenge ya mabe nde epesi ye droit ba libéré. Wana nde ezali erreur. Ezali erreur makasi. C'est que esengelaki loko esengelaki esalama. Soki bao bakangaki ye bapose baacte ya mabe bahumilie ye baise ya brutalité esengelaki justice a interpellé bango mpe asanctionné baagent wana basalaki mosala wana mabe tout en gardant Atou Matouboana ye mpe fugitif tout en le gardant arrêté. Mais sikoyo toassiste na eloko moko tobengi yango vraiment un recul d'un état de droit. Batu oyo bakendaki kokanga ye basali mabe baza libre ye mpe oyo ayibaki lisolo ya l'état aza libre. Dans cette situation là ezali nde lutte contre l'impunité nde esubir humiliation mpona biso esengelaki sanction ezala de part et d'autre ou bien des actions ezala menées de part et d'autre to interpellé batu oyo basalaki arrestation ya mabe basanctionne bango mpe ye lokola aza fugitif aza sous mandat d'arrêt amonani ye mpe esengelaki atikala na disposition ya justice mpo justice apoursuivre mosala na ye. Mais lolenge makambo eleki ezali mawa dans un état de droit oyo biso tozali kobunda biso na justice na APLC na PNRS tozali kobunda mpona commettre fin à l'impunité suivant
baacte ya ndenge wana esalama. Alors yango biso tozali kosenga na syndicat des défenseurs des voleurs des millions de la République, SVM article, bato nyonso bazalaka mosala na bango koya kosala pression sur la justice, pression sur l'inspection générale des finances pour bamiyiki ya mbongo bakangama te, en dépit du fait que le chef de l'État aza très mécontent na baacte na bango, aza très mécontent na comportement ya justice, osengeli batika justice asala mosala na ye, inspection générale des finances mpe asala mosala na ye. Donc tozosenga na syndicat de la défense des voleurs des millions de la République, SVM en cycle, bayebaki bazali ko rendre un mauvais service na mosala ya lutte contre l'impunité. État de droit etambolaka ndenge wana te. Donc nakanisi ke esengelaki basanctionne baagent oyo baexécutaki mabe arrestation ya tout en gardant à tout paix à la disposition de la justice face à ça sous mandat d'arrêt. Selon selon pour la ça, selon ma indiscrétion, on apprendra que Azalaki relâché sous condition, c'est-à-dire peut-être lundi ou mardi, à répondre, mais un homme libre. C'est qu'on avait appris. Bon, je ne sais pas, l'information reste à vérifier. Parce qu'il y a en contact, on a parlé. Mais pour préciser par rapport à cette question, il a dit qu'il pourra se prononcer plus tard. Mais pour terminer, M. Alingete, Leloyo, difficile à construire mais facile à détruire. Bochaki énergie et belé, engagement, moyen, sacrifice. Pour na résultat pour que le peuple bando sepela comme la recette au lelo. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, avec le spectacle judiciaire au Salama, notamment avec les dossiers de Teni Longondo Matata, Bakonga, Lelo Tozana Tumatubwana, vous pensez que c'est une humiliation pour Nabino IGF et que c'est une démotivation pour que vous continuez Moussala, ou vous êtes toujours motivé à terminer le travail jusqu'au bout? Démotivation, non. Tokozala démotivé te, toko continuer kosala mosala na biso en âme et conscience, tokobanda toujours kotrake ba o bazali koyiba misolo ya peuple congolais, tokomema bango na justice. Justice pe ekolemba te, ekokontinue kosala mosala nango. Mais eloko na lingi na loba, il faut que bato o nyonso bazali kosinvestir pour la pression sur la justice, pression sur l'inspection générale des finances, pour libérer Kaba au Bazali Koiba sur l'État, Bazali ko rendre un mauvais service dans la lutte contre l'impunité dans les pays. Il faut pas y on a béni syndicat, il y a défense, il y a millions, il y a millions, il y a beaucoup à la biso. SVM. Bango moko bamiyebi musala bazali kosala bayeba na de conscience que bazali ko tirer république na biso vers les bas. Ezali lokola tozosala 3 pas en avant et 2 pas en arrière. Ça signifie que avancer na biso na lutte contre l'impunité et comme kozala réduite. Et c'est là bango ba prendre conscience nango batika justice asala musala na ye, batika inspection générale des finances asala musala na ye. Le chef de l'État a coupé dans la vision nyonso. Batika ba interférence et délai et ça coupé sa opinion mabé. Vous voyez dit que voler oyo, il y a lutte contre l'impunité prônée par les chefs de l'État, pilotée par les chefs de l'État et Zala qui ont marqué par point et délai sur le plan national et sur le plan international. Mais acte qui s'est passé ces derniers temps et comme il coupé sa solo ya mabé. Nous sommes à Bango, pour l'intérêt de la République. La justice doit faire son travail en toute indépendance, l'inspection doit faire son travail et tous ensemble, Batika Biso, pour faire avancer la lutte contre l'impunité souhaitée, défendue par les chefs de l'État. Merci. L'État des droits. Merci beaucoup, M. Gilles Alingeti. Je rappelle ici aux alliés. Mokondi Ayambo, na inspection générale et à finance, où ils allaient la lutte contre la corruption,
pe mosala na bino kobatela nkita bato bayiba te pe kopesa bato mateya po te bakoka kobomba misolo malamu etravaille mpo na intérêt ya mboka. Merci, ça a été un plaisir tokokutana mbalo ekoya. Merci beaucoup Israël.